Ye mwana mama lembele. Amudi kila mama lo yeka yeke. Utalu fonti kila. Akila mogroso. Desegole lu yeka tende lu yeka yeke. Baba lu yeke. Donc ba wese bele bika. Naza makila la muzika. Donc moi no mbakimi zemi ya papa wana. Mbakimi na zemi ya papa wana. Soki papa na makila mwana na bosa na tata na ete. Biso to na makila wemba. Ata na kende ne ko simba gate makile ko ganga. De makile ganga kina zongi na mouvement. Bele ko. 1 2 3 benda. Banyonye wow. Ala vasete ngama. Na rogu monga tsemene. Ngatsemene yo. Nyake kende bulu ya tata na beno. Kende ya Petra ko pesa. Banza nyoso kenani yake. Kibila. Nyake oh. Donc de se coller à ça toujours dans la musique. Na wele mno sikuna système à trace du maître Sakobanga. Boza générique. De bozo qui sisikiti on a libanda sikuna kata palais. Taka na zongi palais boza mna mama na générique. Bolingo na yo, tiana sac. Na buzoba na yo, tiana sac. De bambese belé quoi même. Quand tu as monde bana kini biscuit de segolo yo azongi la musique pleine force. Vous comprenez que non biscuit ende bango te vivande bango te di. Mbote balance émission mal à l'aise balobi soki au niveau de la musique bien balobi si tu as qu'un moko comme millennium babi yango de makambo bambote trop et pas yé moko mo boss Ricky Benz motema maman Julie Benz maman Nguli pomme verte ça zarambana kaka ndenge za la émission lelo vraiment na teneko mukila bino des écoliers obino boye baki obino boyo kaka. Je reste pour moi la. Bonjour Star. Bonjour mère. Bonjour. Boni. Appelez Sangobanga. Sangobanga. Mais ils ont banga balubi au longwa qui vivent au Salibor na yo. Mais comme si Kobanga la nyoga a pena bord na yo. Aux gens qui vivent ils ont ni nyango gra expliquer bala l'émission malaise ba yo ka. Voilà parler na ngai. Margué moi na toi na ndako tomboka pa bimeli banda. Banda ngo bena kendaki yaki pamba te pour faire atikela nga message. Un jour faut mettre un générique mo ne ba ready ba no beta tabaki da viva abeti be disque na ma na viva. Alors et quand je na beta boulot vibe sanga na beta générique sisikitia. Ndio na beta générique ona sisikitia. Ya manzimbe awo te kandunda kanga makolo na yo. Après avoir beta on attend. Papa m'a beti ba ndoto ebele. Nazonga mouvement. Na loti ba ndoto na ba master to na viva te na bité. Faut nazonga parler na ngai. Ya kuna zongi parler na ngai. Mais la bio qui m'a qui bino ne ko wela pouvoir bataki ba massa mususu. Président yo ko wela lobika nga des écoliers qui ngana divenge simbate. Ba bipe to mona ki musicien no so archange pas Salibor na ye titi abia ozonga te mais yo quand même kuna simbite mais ozongi na ndako na. Ngaza makila la musique. Donc moi no mbakimi zemi ya papa wana. Mbakimi na zemi ya papa wana. Soki papa na makila mwana na bosa na tata na ete. Biso to na makila wemba. Ata na kende ne ko simba gate makile ko ganga. De makile ganga kina zongi na mouvement. Et donc ça mission non penda balande émission à l'aise va sentir pena ki to ana des effets. Filo bola kisa. Trifase. Ye mwana mama lembele. Amudi kila mama lo yeka yeke. Utalu fonti kila. Akila mogroso. Desegole lu yeka tende lu yeka yeke. Baba lu yeke. Donc ba wese bele bika. Ouais. Comme Soussou, ozo koka sauté bezani. Bon là ça un peu grippé. Dans la grippe makasi vous comprenez gars. Nous là dans la grippe makasi vous comprenez gars quoi. Ouais. Tout le monde
que l'événement il y a les 26 autres les 26 et les 24 et papa m'a koufaki tu vas tenir sur fête kango bonne ko fête mais comme si isola ki yango bana vivre ba isoler makambo papa wemba ba côté na mama makambo ya bien tout papa ba bataki mbongo wana bien ezaka ke ce qui collabore ça souté loko comme na on négligé ah Kevin Nana eza bongo te talaka dora makima la tona de ya papa Lutumba. C'était prévu même que ça la fête à Viete. Tout c'était dans des années na présence. Donc mon salaire comme moi embrouillement wana. Normalement fête à Viete quand on fait tant on était dans le Lutumba. Papa Lutumba que son nom repose. Il y a mon salaire comme moi retard wana ba tu dis ba il faut de la fête. De ça la qui bon mais prochainement 4 ans na yebo comprendre que non. Papa m'a on fêter kaka donc que bon comprendre biso côté wana. Ce que ni yo ko yebisa bana kin ba to alingaka yo kolongwa na yo na viva et ça qui peut moi dit moi polémique tout monde pe internet ba lobela ki yango ozongi na viva yango siko kité tu ani wana ko tsela papa mbaza ki mito papa mbaza souté président ba bien comme ceux qui viennent nga be nani tosha bon mon inde doza na viva to na ba présidenté atali ata beau frère nga Giscard ayebi na Kevin Nana viva ton représenté ton chef Tosha Flankanda c'est un chef d'orchestre da za président temenga yoka ki ba biende ya comme président viva non on va éclaircir yo pena o bisikiti base panzambuma o base donc na biso benake Mbuta Tosha c'est notre chef d'orchestre. Il y a des gens qui sont en poste dans le mouvement de Kombote. Oui, on peut se poster. Président Nganazali, ancien. Babiso banani. Bayan droit au mouvement. Babiso. Ngana chef frère pour singala kingo. Donc de tout ça awa mouvement oyo eza mouvement na biso qui tete da vertical biso de sala ngaka. Mais qui te dit que ça la n'a bien. C'est pas manquer moto quoi. Qui te dit la n'a bien Barbie ma wila ebi. Na filo bola que ça te faisait. Donc qui te dit biscuit à ça là gars. Oh vieux beaucoup là qui ça y. Il y a comportement, sagesse et mentalité. Mais bino comme si là il y a coufi mentalité bola que ça ngote bo panzani ou akena ndenge na ye ou akena ndenge na ye. Ça se passe toujours comme ça tant que papa est en famille na bomonana na bomoyi. Et surtout sur atiki ba bien. Ce qui papa Koufi, bana soba qui dit, ça n'a moi batira imam moko boyeleka. Soit karo ngam na kozwa, ma belle wana ki mpango ngam na kozwa. Ngala zi sima, oh ngala zi congélateur. Donc quand on a beau excuser biso, ça se passe toujours comme ça. Mais et les gars déjà tous toujours attendre, na ba masse à tout. Vive la mission toujours préparer déjà disque na bobi que ça ko bangezoya. La mémoire du maître, trace du maître, Sakobang Zoya. Et puis le 6 juillet, tu as un grand concert à Marie-Lise, la station en campagne. Vive la musique toujours. Donc, tout le biscuit de ce collier, na zongi pona ko finga batute ponga pe na finga batute na bi onde teti ba bi teti de tika des écoles teti poko yeba mingi ya mo bude bango bino bosala nini ngana za des écoliers ngaba boye na boye eloko wana siko ndengo zongi o mema ngo susu te ko zongi sango sute ya na lobi mère donc eloko wana ngane na zongi viva na limu ba comportement na suite oh mutu mo azora ba makamoko boye ah vraiment na ko inviter là ba de musupe ba nende tiko chuka biso pour reverser biso to ba n'importe quoi. Alors sagesse le côté là où tu les bandes dans la télé mouvement un grand mouvement funa que nango siko bona que moi on ba la tambola rabozo le tour vraiment beaucoup sentir vraiment polémique na vivre sur les alibino beaucoup comprendre que musicien oh ya fond musicien nga vivre kufa musicien alingi vivre ça donc ya pour sa ville encore yo bikaka tout na identité la mais ngana mona ki muninga na moko na ito so petit no be masano archange passa libor na ya boy kozonga pourquoi bo sangana ina yete wana petit frère nga bo to sangana pour ani parce que wa ba petit ba eka ba kindendi te so la musique a tanga ba Bercy ba LC ba Bataclan ba Belgique na ba Gand beta ba 10 100% star
basomo trop babazonkio batrine de lion te non waba petit so bayaka mais comment nango sangana na ye waki bulu na ye donc otazaka ka ba bonne chance kaka je ne sais pas si c'est mo boye malgré ça moi grippe mais ba comprendre que t'es tout ça pena na yemo te gole mansanga mu meso bigandilo ke meme bigandile na mwana bigandile bigandilo des gole mansanga mu meso bigandilo donc il va créer ce belé au bout de biscuit de l'autre oui des belé quoi 1 2 3 benda banyonyo wow ala vasete ngama narogu monga tsemene yo nyake kene ke buru ya tatela beno kene gane ya ka petra ko pesa banzazi nyoso kenani yake kibila nyake oh donc de se coller à ça toujours dans la musique. Dans le système à trace du maître sans kobanga besoin générique des besoins qui se situent avec les bandes qu'on a qu'à parler t'as qu'à nous parler besoin maman la générique bolingo na yo ça na sac na buzoba na yo ça na sac de m'embêter belé quoi même voilà en tout cas nous me senti que na boyo qui des écoliers ya kolobeza te ça qui azana moi grippe pour comprendre pour moi voix eza moi cassé pour la moi grippe les alaka tozana elanga donc yango makambo babi Tony Petit de makambo babi wana pena manager ya natama la laisse de yende azo coacher donc Tony Petit na Petit ba Easy mon oncle Easy Mayele mobali ya 4,60 m tala mobali molai donc kutena noko na Easy Mayele okumisi nzambe des écoles na moningo lobongo banini on appelle ça ba mbote na ba ya ngai quoi ouais pesa na yo ba Tony Petit moninga ya Maïsala, la bonne sanité Philobo Lakissa, triphasé, zéro à Kangi Paris, Nana Romboy triphasé Philobo Lakissa. La bonne sanité président Lissassi Cartouche, la zone à Kini. La bonne sanité Garen Kumbu de Bruxelles, mon ami, Garen Kumbu de Bruxelles, la bonne sanité, Stade Seke. Voilà na moni pena yo ozo 4 ozo linga émission za la mukuse mais pour banda mabanga ngana na pesi ono normal bato boka mabanga mais c'est bon ba fanya so linga ka des écoliers yeyo des écoliers ba bana kini bana poto bazela nini na ndenge mitso ozo ngi vivre la musique bazela ka la trace du maître sans kobanga disque oyo vivre la musique ils ont préparé pour to bimisa bozo générique kuba. Mais tout le monde yo kolongwa soute aux zones que na visa ils lobi ozongi ka merci beaucoup atando ki wana na ba jeune susu vome ya longwa ngana longo ndio ona susu na lobi ka ba esprit wana ko ya ka ke mvute to parler pendant on a zongi parler blaguité mère Amazon je te salue Cornelie Malongi et je salue encore le directeur de la musique Didier Bokelo. Mais tout le banon les campagnes à mère Amazon ya o ndingo lobby zongi singa sumuki balobaki ya lobby makamutu ezapa na ye sikoyo na ba chef bozana bango bosuka ndeni ya zana 10% na etant que moi si ya papa Wemba to yende mutu azo sela makambo nyonso tout bon voilà ba privé on ma solo na privé on peut pas citer ça ici mais mère Azamère tant que responsable à vivre la musique. Responsable, d'accord. En tout cas, dans l'émission, en tout cas, vous comprenez qu'il y a des écoliers, tout ça, qui n'a pas malgré moi, mon gongo, moi, qui crache pour la grippe. Lilo basuka après obwaki bato ozongi sono na moi bilora mike malgré ozo mais bato ozongi biso olobi lo basuka obwaki moi bato na ça bien Yambo Savilankaka sans oublier John Chochola sans oublier mon beau-frère Giscard Barbine Mawila Beauté Schengen Philo Bolaxation na boki trop bozo boka salut tu sais quoi. On comprend Garen Kumbu de Bruxelles bato na boka to na lango bango kwa po
Bon, ben, va solo, kana ngane na lingaka. Gardien Kumbo de Bruxelles, mon ami. Hein? La bonne sanité. De quel du Kembers? Zung Sabiso, non, Zung Sabiso, ma banga, bonne sanité. Zung Sabiso, au côté, bon, au selpe moi, des alaka, yuebi. Yé, moi, la maman, le mele. Amode kila mama, lu yaka yeke. Ale modalo fontin kila mon grosso. Des écoles, lu yaka, lu yaka yeke. Maman, lu yeke. Amantan, lu yaka yeke. Ma chérie, lu yeke. Eh, yo. Hein? La bonne sanité. Bazalaka na viva bakende na bango na ngambu. Ngambwe. Bayeko timbela. Musique uti na moluka ye. Mosiki mositate. Bake kina boka maison ngelinga moko. Zenge moko pepo kene inga moko na. Alors bana mai na kene ngambo te bonga na ke mouvement moko te. Kene pa na moko. Kene na beti générique na ngati sisikitia. Simbite ngo zongi no viva pa yanda kuna yo. Grave zante po parler na nga vive leki sisikitia. Dieu bango te ke vive leki biscuit. On a grand palais, grand maison. Ouais, c'est bien. En tout cas, ils ont bien. Ouais, ils ont bien. Vive en aime de salade. Mais c'est bien, merci. Ma fleur est vive en de salade. Il y a mon frère, on a parlé dans la mambo sila tata ke leader bisu des efforts. Voilà, tout comme super na suka émission na biso mo bambote mlo bana suka pa bana kin bana poto bazolanda biso bambote na yo moi numéro de téléphone tout ça ko benga yo ndingi zala kaka. Bon na bika na bana poto ko soutenir la musique. Vraiment, ça mouvement la bino tout le monde orchestre musique d'amiqué. Ils ont soutenu. Et pourquoi pas vivre la musique, s'il vous plaît. C'est qui me connaît Mboka. Papa Félix Tshisekedi. Hein? Côté la biso bana vivre la musique. Sunga biso na ba mainstream, ba concert, ba biloko mike. Kité art. Mon ministre, sunga la musique, orchestre étiqué. Biso moko makoki ko koka penati etwala bolingo mouvement fanatique à la musique na bamputu bo pole bisu les écoliers bo pole la musique bo pole tous les masses baraka vivre la musique et sans oublier hein ya Gile Kimpito ezani ni vie na ngai ya yo Timbala ezani bo soutenir mouvement la bino quand tu as monde Banakini, biscuit des écoliers, ils ont la musique à pleine force. Vous comprenez que non, biscuit ndé, bangote, vivande, bangote. Mon numéro de téléphone, il sera bien. Plus 243 89 62 90 et 634. En tout cas, merci des écoliers. En tout cas, merci vraiment. Ah, tout comme nous sommes souka, bino moboyo qui n'est des écoliers lobby. Na micho azoni pena nanda kuna ya zoni na vive la musique. Bino bo me makabato comme la kabato te salaka bonote. Azoni na pena nanda. Fo batu, ba mo ba asa la carrière na ye. Ndenge nzambe atindela ye. Nga pena profiter na pesa bambote na nga na bayo basuke na nga. Mon vieux Ngwaïze non, ba lobby a fêté 60 ans na ye. A bensi batu nyonso. Ça fait que dans la climat, mon oncle Ngwaïze non, la présidente Mbote Bele pas ya mon président bienvenue Medina en tout cas pas Charles Mbongo contre Mbongo président Banyan Sayolo bienvenue Medina papi Kelekele Meme Nzambe Koko Tuka di Villa ku na moni Bella de Londres maman chérie mère d'être Trocadé Oiseau Bella en tout cas ba bonne guérison maman Modé Makumba na ebike babi moninga malamba mona ki natanga pasi merci vraiment na ndenge ozo cadrer mère d'être Trocadé en hôpital en tout cas ma maman bonga Nzamba ko ayebi poza na ba orpheline oyo bokolaka en tout cas nazo seba ino so balinganga mon vieux joli kusala anniversaire nanga ezali le 26 oyo na fêter na kokisa na olobate na kokisa ngo donc oyo so alinganga na ta mal à l'aise okomelinga na Facebook na WhatsApp moi code peut que ça bien mon oncle Izimaele pourquoi pas yope oyo olinganga mingi bobo la koko mobala mwindu mon boss Riki Libenzi maman jolie Libenzi yé mon codi te prado balobi wana pena bureau mon président Ngadia aussi bambote bele pastor zali mon Tony Petit balobi yene de manager ya natama à l'aise to comme nous na souka émission à la prochaine numéro ya wana bye.